Bosolo la politique, mais mission zo kende kitoko et tout le monde dit sous pour la mission mende au malanga brutalisé, ko kangama, balobi histoire mort ya diamant. Et nazana sentiment ya passi, mais sentiment ya sengopé. Appelé mende ezalaki vraiment procédure judiciaire respectée. Yango ndelo ko toza ko yoka passi, toza na état de droit. C'est vrai que mende à l'époque azaki porte-parole ya malheur ya ba congolais belé. À ça la fête pour bakanga ba Dio Mindongala, à ça la fête pour bakanga ba Franck Diongo, ba Muyambo, ba respecter la procédure était pendant que batouana bazalaka pe ba député à l'époque. Mais menda trouvaka ngolo la esengopo na ya betela ngo mololo akumi sa professionnalisme ya police. Bata Félix tout ça mais siko awe monani. Bata Moïse Bakei, donc bata Moïse Bakei ko yamba Moïse. Donc attend la présidence bazalina bango besoin ba osala bango musala te pour papa na bango ya ko yamba. Ba journaliste na minute 80% ba journaliste ba na Lubumbashi. Eza na ba oyo ba ke pour na recherche information, mais ça peut na o ba ke ko répondre na mot d'ordre ya parti parce que autorité morale ayi. Martin Fayoulou na Moïse Katumbi na kati ya présidium na bango bazana ngo ya Lamuka, règlement d'ordre intérieur et l'obité. Que ndenge bazawana lokola Moïse Katumbi azali coordonnateur pour le moment sur Moïse Katumbi akeke pas bien sengeli bo accompagner dispositif moko ezate na kati ya mabongisi na bango leza na ngoli kelemba moto azoli ali kelemba monela baninga te Martin Fayol aza président élite eza normal au monaki na États-Unis Hillary Clinton face à Donald Trump makampe ezalaki tokoyi koloba makambo nyonso tokoyi kokumisa Martin Fayol c'est bien mais pour le moment moto azo engagé moi dans la classe. Oh, ce qui est le batuni moi qui est le président de la République ou le Félix Tshisekedi moi là le matin fait une classe à Ozoate. Capage TV. Capage TV. Cynthia Capache. Congo Web. Cynthia Capache Airbag. Cynthia Capache. Cynthia Capache. Cynthia Capache. Malgré Ah, j'ai des larmes. Yebake depuis na monaki na koma troublé. lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O trouble nga bongo. C'est vrai. Cynthia Capache Airbag. Mbote na bato nyonso ba komi déjà kolandela Capache TV tozana moko ya tika biso pété akindana na biso partout tozala ki na Airbag tozongi lisusu po to matisa lisusu Capache TV ya tika biso te bosolo na politique ezoki ne malamu Israël mutombo moluba ya mwindu et bonne santé papa. Oui, merci beaucoup Cynthia Capache. Eza mikolo belé na bengi o lisusu teleki na nga mwasi kitoko. Donc tout ça malam bosso na politique peso marché malam nazalaki na mboka te ça fait pratiquement 17 jours nazalaki libanda nazalaki na Chine nazalaki pona kopema na nzoto mwa muke mais en même temps ko tourner moi ba émission parce que bandeko baza na Chine bazalaki na mwa ba problème ebelé. Alors ba problème où ezotungisa bango ba tiaki eliki ke na nzela na biso soki toye et ko salisa bango pour que mongongo na bango yokana na niveau ya ba autorité congolaise. Nde tolongwaki depuis le 27 tokomaki kuna et puis les 13 tolongwaki kuna tozongi le 14 azabele bien à Kinshasa bosolo na politique ezotambola malamu parce que bosolo na politique eza famille lelo na ndenge bosolo na politique eza famille ezali yo bosolo na politique ata yo ko présentant ata moto musa ko présentant yango moni même na absence na ngai tanga nazalaki te ndeko Trésor Kalafai assistant nanga principal yende moto a présenté émission pendant 2 semaines et puis a assuré qu'il y a un niveau moins impossible et je pense que les communs de mortels ba CP na musa munene ndeko Trésor Kalafai salaki bien que ye azaka na makila sango akozala nkumu menzoto na ezaka sango ezalaki mogote basali on bandeko ba précieux toute l'équipe qui a travaillé je pense que bosolo na politique lelo service traiteur hymne national ezali solo mutu mogote bato nyonso batima beaucoup pour le moment toza ko sala musala nanu to komi tozo kanate mais toza peli so tozala gite. Donc bosolo na politique pour le moment eza malamu merci na yo Cynthia Capache mbala liso na zuli bakwa kobenga yo na benga ngo leki nanga kitoko po mukuse no ekokani na la rose verte oazola nanga depuis Finlande ata moi Équateur fraîcheur na toujours
Donc, merci également à Trésor Kalafay ou à Tikalagi na bosso na politique 2 semaines mobimba pour Tolongwa qui a les 27 to na Chine pour na musala pour bandeko baza communauté congolaise baza na Chine na Guangzhou na Beijing partout bazali na bato baza na Shanghai bandimaki ete na ba problème na bango baza nango ceux qui ba bengi biso mungongo na bango ko yoka na ba autorité congolaise ndeti na ngwana tokendaki les 13 tozongaki déjà na Kinshasa tokomaki les 14 pour na bosso na politique les deux familles munene ezanga mo kakate c'est vrai que na cause la initiateur ya likanisi mais pour simba meza batwebele au moni même temps to sola eza émission a été mende ko landri faut ko réalisateur no kala ko type likambo pour na web so que ngai mutu lelo bosso na politique eza état d'esprit eza personne morale ya ngozomona Trésor Kalafay ya koti précieux muyo kwa koti ba problème baza ko musala mama jazali mutu nyonso ala nda bosso na politique eza nga mokote doto bunda musala pour le moment ça va nanu tokomi tozo kanate mais toza pe lisu tozala gite on a déjà franchi un pas na lisungi ya nzambe tozo likiete tokokoma o tozo kana po tozo ndima ko sala musala mikonyonso tu racontes directement l'actualité na biso avant to landa o landa makina semaine mais lelo arrivé il y a monsieur Moïse Katumbi Chapoué et puis tout le monde va faire ce on dirait bazui place tout le monde pende Renaud Daniel Safadaki na bombangu kuna lo ya soutenir à ça déjà na Lubumbashi impression na yo par rapport à actualité wana arrivé na ye tout le monde peut Martin Fayulu a tindi pe mutua représenter maramba on dirait moi mbilinga kana rati na muka. Non, mais Kozonga Moïse Katumbi ça doit être une actualité dans le sens que ça fait 3 ans. Moïse Katumbi azonga ina mbokate et puis Aouti Kozonga Moïse Katumbi azalaki italien les lois zongi congolais. Wana ezali justice na biso. Babimisaka italien mais les lois zongi c'est congolais. Bon, qu'est-ce qu'on en a fait? On observe. Bato babengaki italien ezalaki na régime à Kabila. État de droit avec Félix Tshisekedi va confirmer que Aza Congolais va PCP passeport congolais. Nga le rôle citoyen et le rôle tata moko boa elibino nekona bino mwa mobile nanda ka lobi ope mwa nanga yo ko sala nini pour place papa botaki ozagite. Donc tondimi Moïse Bongo le rôle va présenter biso le rôle congolais Aza ndekona biso azongi na mboka lelo eza normal bato ba mona ikala bato ba yoka ikala peut-être ba yoka na ba TV5 mais comment on a sous chaleur wana eza biloko akala. Donc eza normal ba curieux bazali ba kinota la Moïse mais effectivement pe batunaye surtout équipe naye Mazembe eza équipe où il y a investir mingi lelo balingi ba monaye. Moi je pense que eza ba bon moment pour na bango to souhaiter na Moïse bon retour on n'a pas de problème les Congo eza na place pour na batunyon surtout ba baza bana Congo bao babima libanda pona koluka pona ba raison multiple cause à la politique autre chose so balingi bazonga na bango ngana zo mona mabete olobi bandeko belé ba ke koyambaye c'est tout à fait normal même na bandeko tangi ba député ba journaliste c'est normal le chef est venu donc ba colite na il faut ba gene kotala c'est le soir qui détermine les origines et dans normal bandeko nyonso tangi tango to batango awa bandeko ba ki ba servera Moïse bango ba bandeko boya mais moi na mutu même Félix Tshisekedi président de la République foi ba ke moi na mutu ato Melissa libéré na butu mais na 4 heures autour wa moboti na mo ba koma biso pe bata Félix tout ça mais siko awe monani bata Moïse bakei donc bata Moïse bakei ko yamba Moïse donc attend la présidence bazali na bango besoin ba ko sala bango musala te pour papa na bango ba ko yamba donc eza na normal bandeko bakende ko yamba Moïse Katumbi pour mettre aye ba journaliste na minute 80% ba journaliste ba na Lubumbashi eza na ba oyo ba ke pour na recherche information mais ça peut na o ba ke ko répondre na mot d'ordre il y a parti parce que autorité morale aye ce qui est normal kozanga Martin Fayulu Moïse Katumbi azoya te lokola président ya Lamuka Moïse Katumbi aye lokola individu azongi na mboka na ye bao bake koyamba eza bato balingaka ye et puis Martin Fayulu na Moïse Katumbi na kati ya présidium na bango baza nango ya Lamuka règlement d'ordre intérieur et lobité que ndenge bazawana lokola Moïse Katumbi azali coordonnateur pour le moment sur Moïse Katumbi akeke pas bien sengeli bo accompagner dispositif moko ezate na kati ya mabongisi na bango leza nango likelemba moto azoli likelemba monela baningate pour moninga pa kolia na tour na ye Moïse Katumbi aye Martin Fayulu d'abord na bolingo nde Martin Fayulu atindi moto akende kuna ce qui est normal so Martin Fayulu azaki na bolingo talinga atinda pe moto kuna te moi je pense que na loué geste Martin Fayulu du fait qu'atindi ndeko Steve Kivota kende ko Yves Kivoto soki dans ndeko ya de vos kitoko pardon akende ko accompagner
retour à Moïse Katumbi, ça c'est quelque chose de très bien. Mais Martin Fayulu dans le calendrier belé na mbaki de Steve qui voit t'expliquer que calendrier diplomatique il a beaucoup de choses à faire. Donc président Eliti Sikoya mi benga bon ata changement ezali mambo tour mais il azo maintenir kaka. Martin Fayulu est président élite. Et ça normal. Au moment où États-Unis Hillary Clinton face à Donald Trump. Hillary Clinton a tiré les condiments qu'à perdre le combat. Mais finalité Mutakuta na bato muta décidé sur le destin entre autres Donald Trump. Donc on a baki comportement Martin Fayulu les gens mutauto zokasika. Moni mutakufeli maman mutazute un examen d'état ba pas ces années bandeli mais au fur et à mesure à ko se ressaisir à continuer pe parcours. Tokoye ko se voiler face, tokoye ko loba makambo nyonso, tokoye ko kumisa Martin Fayulu. C'est bien mais pour le moment mutazo engagé moi dans la classe. Oh, so il est là, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi. Moi, là, le matin, il la classe à Ouzouate. Donc, Malembe, on s'est saisi. Horizon, 2023, le projet est belé pour Namboka. Martin Fayulu, il est combattant, il est compétent, mais il faut attendre la makamosus. Si on a la place, il ne va pas évoluer. Parce qu'il y a que des animaux qui vont évoluer. Même Moutouaza appelé à évoluer dans la vie. Donc, pour le moment, son Martin Fayulu, Aza président élu. C'est que Zanga Bilo que belé non. Premier ministre dit sur le matin. Le roi Félix Azou Mélane Martin Fayulu fallait me premier ministre. Azou me pour l'année pour te dire que Azali na légitimité ou anate. Au-delà Babilo on est sous la c'est ça bazo consoler, bazo continuer ko bengo za prêtre. Montaleke Azali te unde mutozo qui c'est bon. Mais le pragmatisme, Martin Fayulu n'est pas président de la République. De cette histoire bako betango li soute. Et là ko ane Cécile nango bien que ça douleur mais malembe mutazanaye makasi ya ko s'habituer. Donc pour le moment, même si Martin Fayulu kende Lubumbashi mais du fait qu'atini muta kende ko représenter, c'est déjà signe à considération à l'égard ya frère Naï Moïse. C'est ce qui est plus important. Ba to ba polémiquer autour de ça. Et à la Martin Fayulu ko yamba Moïse. Et à la bango na ba bemba peuple congolais a gagné nini nango. D'autant plus que Nzaleza kaka. D'autant plus que douane eza ko mata go passe na aéroport et Longwete. Les gens continuent à souffrir. Ngobilazo benga na batu na balabala. Papola qui est sénateur lisusu. Oso arabizani kama Ngobila pour interview suko Papola qui est mabimika. Mais to benga na Satan na ba église atikali ka Satan. To benga na Satan mikonyo se mili mona atikali ka Satan. To lo ba pe ba mabene ka na miso ba mazaka Satan. Toza ko lo ba pona ko dénoncer misala na mais tozo lo ba te pour que batu bandi ma Satan. Non. Ça dit Ngobila je suis contre sa politique par rapport à Mambonyo sur Azaro Sala. Ngobila c'est quelqu'un qui n'a pas la vision. J'ai été na kati assemblée provinciale na assistant na ngai. Trésor Kalafa. Et le jour où il va député Bazali ko présenter ba programme na bango. Ngobila azam muto ça dit ozomona mutu moko boy azui ma yebite ndeni azui. Ngobila Zaki n'a aucune vision sur la République, la ville-province de Kinshasa. Politique, mon résultat. Il y a un moniteur qui a bandé le roi Liboso, a bandé le Bengana Bato. Ok, le Kouana, Batubele Basalango déjà, Kimbuta Salakiango, Nani Godard Motemon à Salakango. Il y a eu d'autres gouverneurs à l'époque Basalakiango. Et ça, ma mesure moins impopulaire. Le général Kanyama l'a fait. Même général Kassongo l'a fait. Et apporté Nini. Vous avez traité malaria, mais cause à malaria, vous avez traité. Moi, je pensais que ceux qui gentini, Azalaki n'a pas conseillé à Malam. Nega komi gentini Ngobila gouverneur à Ville à Kinshasa. Et là, Sengeli a ça les alagi nini. Et Sengeli a la vision à kotonga ba marché. Donc, on a 4 districts à récupérer chaque district. Ils ont 2 grands marchés type. Il y a Minene. Alors, à Koko, ça a 4 malls. Il y a Minene. Mall, ils ont 2500 magasins. Dans 4 districts, il y a ville, il y a Kinshasa. Ce qui fait que ceux qui Misala, Salami a pendant 2 ans. Il y a quoi aux vision. Alors, il y a Misala, pendant 2 ans. Le gars partenaire, il y a Libanda pour gouvernorat. Il y a Kinshasa, il y a Nyongo qui mbuta tiki. Bah, quoi, qu'on sombe bangote. À Ken, Libanda, il y a partenaire, bah, coach, il y a 500 millions de dollars ou 1 milliard. Bah, tongeli et bilokouan. Alors, bah, sali partenariat gagnant. Pour gérer bilokouan, mais l'État, bah, nous en a pourcentage autant. Pendant que bazo tongango, main d'œuvre, aux aka, bah, kino, bah, tout le monde, bah, kino, on défou, bah, sal. Au moins, Ngobila opé ça va tout misala na Kinshasa. Et puis 2 ans on a beau sensibiliser ba maman bolo bana bango sengeli bolongwa awa so bolongwe awa te to kangabino. Après 2 ans maman va obligé ba kota na kati. Bon solo la politique mais mission zo kende kitoko et to moni lisusu pour la mission mende o malanga brutaliser ko kangama ba lobi histoire mo ya diamant ko zala na liloba sûrement mbo utaki koleka et sala ki pe moi et ningi sa population à Kinshasa mende.
Oui, naza un sentiment ya passi, mais sentiment est syncopé en même temps, ce qui est normal parce que nazo le passi parce qu'on ne fait pas la fête nena le bar lorsque ça brûle chez les voisins. Malheur est rose à la sujet à bonheur pour nabisoter. Donc il faut vraiment qu'on compatir ce qui des voisins na passi. Mais passi naza le bangon dans le sens que la procédure va interpeller Mende et ça là vraiment procédure judiciaire respectée. Il y a un monde le toza ko passi, toza na état des droits. C'est vrai que Mende à l'époque Azaki porte-parole, il y a malheur, il y a ba Congolais belé. À ça la fête pour Bakanga ba Dio Mindongala, à ça la fête pour Bakanga ba Franck Diongo, ba Muyambo, ba respecter la procédure était pendant que Batouana bazalaka pe ba député à l'époque. Mais Menda trouva ka ngolo la Sengopo na ya betelango mololo akumi sa professionnalisme ya police. Lelo ba foti Mende na même monnaie oyo ya lobelaka bande comme Mende akomi ko dénoncer yango, ce qui est très grave. Mais la procédure esengela ki ata bazu information sur Mende sur quelque chose. Et zala na niveau ya kokangeze loko mosusu, on peut interpeller un député, même la police judiciaire on peut l'interpeller. Na police ya ville bakoki ko interpeller Mende, lokola un citoyen. Mais kokangaye, il y a tout un processus à suivre na niveau ya magistrature. Mais ko interpeller pour question d'information, bako zo Mende. Mais ndenge bakangela ki Mende zali kamba question d'information parce qu'il y a eu brutalité par rapport à ça. Du fait que mon commis arrestation moko spectaculaire batnyos pas ça au monde. Or qu'on pouvait bien ba yebi adresse ya Mende ba kokaki kotinde la main de convocation ba soda kangala te ba sauter biloko wana yango de photo telemela toza na régime oyo komi na mambo état de droit. Mende sa fuite n'est pas à craindre pe Mende so akimi okende wa na libanda Mende obimate po sanction européenne ezali donc so ba linga interpeller Mende ba komela e papier batindeli Mende akozwa papier akotanga yango akoya ko répondre so ka répondre te na des convocations c'est en ce moment là ba ko intéresser nani magistrat pour na koluka ndenge nini ba ko kolongola immunité ceux qui besoin ezali pour que ba arrêter mais la manière makambo salamaki trop brutalement et makambo salami un dimanche ça pouvait pas se passer comme ça donc la manière makambo salami za malamoté mais les motifs ya ko interpeller Mende nous sommes tout à fait d'accord Mende a diamant ferté ko récupérer diamant à 85 carats et ça diamant ya mukete ya diamant république ozomon aza vendeur diamant aza ministre ya mine aza ministre na kala pour le moment za député il y a beaucoup de choses azo joue peine la présomption d'innocence c'est tout à fait normal je pense qu'il faut pas répondre à la procédure na ndenge ya malamu Mende azo mérité et na sepeli ka po Mende pe bayoki ozomona ba mesana ka koyoka babiso bayoka batumsusu ko Mende pe bayoki ti Mende ole la passe yote na yoki ba betinga makofi tout ça et ya normal fayo la lela ka motu fayo ba beta eloko na motu evimba et donc son Mende azu yango fayo ka baku kutu ya za épargner pour gaz ayoki te ayoki gaz te soka ayoki gaz na oyeba te linga osuki la Mende wapi pona ba joana so Mende gaz ezuye pardon na biso faut civier donc on condamne la manière dont il a été interpellé mais j'imagine ceux qui Mende akotaki prison na lobi yango leo na tongo kala fa zo seka na be vitré na bagi to supposer que Mende bakangie pe na batie na prison to lugele pavia kokota na 11 parce que ba petchana ba mona Mende la musika soit comme collègue suite à Mende Gozanine Nzamba épargné parce qu'il a frôlé la mort voilà tout le monde mon antenne abimi tout le monde olinga koy tout le monde ba conférence de presse et tout ma affaire indica à côté abimi okolo banini mona mboka et à théâtre suite et fin et là ba banda ke comme na suka ando sexa kalafai les solo ya bomwana ndeto bando sala mo bo sa film rambo bata mana baninga ba olukayo siko er mo bo bata mi trop baninga ba mono to bi ko mo ba yobi ya ngaye kosakane sili donc ezaki nango j'ai comme na on a suka eza clair donc so tali loko wana distraction totale mwana ntima vandi neti ya kozonga lelo akake lo tala ndako na mabimi nda ko yinda mo mingi peut-être via bosana ki mélange ba mélange na yo wana o etchake mo atteint yango via ko zona ndako wana mais eza na port moko te ko ya mwana ntemi ça nous dit absolument rien peuple azoluka ko lia azoluka ko tanga azoluka développement ya mboka douane kita go passer longwa go pass aucun pays na monde bafuta go pass ka pa na biso zambonga ki moyibi fu balongola go pass douane kita po ba investisseur ba ya ko tonga mboka oyo bato ba ya ko investir mbongo na bango des millions na expliquer ki na mission na bi mboka
komi lokola ngaba lokwa makala lokwa kisenso l'état kotika la robongisa ngo tata sali magie mais l'état faut pesa ngo na ba opérateur économique na ba investir ba millionnaire ba koko ya bazwi ngaba wana ba tongi cité musu quelque part ba répertorier ba ngaba ba tche bango quelque part millionnaire azwi yango atongi yango cité na concession na mabeleza l'état mais concession za X mutu l'état komi ko mbongo makamba ko mbongo zebele même ba taxe toi na mboko toi na parking te OK libanda mboka l'état zo mbongo même na ba parking est-ce que lelo l'état ko so mama pangu ta tongi ba parking pena payant o moto ayebo okoyela musu na sabena mais otiki mutu kana na 24 chauffeur atika na bazo batela oye po futi mbongo nyoso anezo kota na l'état mbongo zo le kana Chine na moni même carton ya pamba bazo teka ngo $4 carton mais on a qui tient ça so muta bimeli au carton au kabela yo donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi je pense que ma maman Nancy mais dans un non événement nous n'avons pas besoin de tergiverser na babilo ko apporter quelque chose de plus na bénéfique ya peuple congolais. Moi Nancy mais abimi ba olenga nko itokomi ko bosana na tamukia olenga ko ya menasa ki biswa il nous a malmené lelo lenga nko ya komi mutu malamu akomi ko kino luka bato ya nango makendo sexe ape ba rosi mukendi ba kufaka na ngena mona père mo buvandika bolenga nko ya na Thérèse Kapangala yosala nga bien azoela biso mwana ntemi souvenir tozana ngoni ya malamu na mwana ntemi tiba be bana Kabila zaki mama mbongo ti $1 million azwaka pa Kabila pour comme ça Kabila ça la 3e mandat est-ce qu'on a quelque chose de bon pour mwana ntemi on n'en parle même pas ndeko Eliezer Zakari baba sué terrain on dirait ba tikali ka baluka place mo ba beta na makofi yo en tant que mwana mboka bango nyonso ba pandisango et puis honorable Eliezer ko lo bani na mambo tozo tala tozo mona koto pe werana Mike Mukeba bango ka ndela ba internet tozo mona benda bika yo en tant que mutu oyo observera na politique ko lo bani mtabosolo magam na bango mon Bible lobi là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom je suis là au milieu des secondes to sanganga bosoto bando beta masona bango ba obima de mambo neza ya bango moko ba ibi place ba bandaki nini bazoluka ba osuka nango wapi je suis très préoccupé na bosolo na politique eza monene obi ke to créer bosolo business ezali moto nyonso aza na cop na ye aza na entreprise na ye aza opérateur économique azali investisseur azali homme d'affaires alingi eloko na ye yebana na nsima ya sango to autorité ayeba ce qu'il fait ngai na koya nazo déplacer na bamboka neza bona zo kenda Afrique du Sud après Afrique du Sud to kende Luanda so nzamba pesi makoki to ya na Belgique to kende États-Unis to za kotambola partout nzambe kaka pesa visa parce que visa ngo ya Kinshasa koma ya kobondela soki to zui visa soki to zui makoki to koya donc c'est tout à fait normal ndenge nazali awa makaba bande kona okota ngote baza mikolo ba yebi eloko nini baza koluka ngana swana kate makamba ko swana na yebi yangote mais ba yeba ke soko zo swana na mutu kozala presa ko loba mingi te poko swana ko umela malobe osila le bango moto abandaki eloko na bango tozo tala bango so basili sipe to kobeta maboko ndenge pe babandaki tozo observer naza na conseil ko pesa bango te pona bango nyoso mwana muki azate ba député bazana kati ba papa député honoraire azana kati ba député actuel bazali donc ce sont des cadres ya mboka na biso baza bato baza censé ba défendre ba valeur naza na leçon ko pesa bango te baza mikolo ba tata bana na basi ba pesa biso spectacle ils ont un avantage ya mboka mais où ils ont un désavantage ya mboka to na ngo besoin te coup de chapeau na bango pour babandaki eloko jour ba aussi ça peut ba ko informer biso. Merci tozo qui est dans dans suka IDPS kuna Augustin Kabuya ba nommé mais batu ba lobby Jean-Marc Kaboun il fallait pas moi bilinga pesa na IDPS en tant que moto pas tala rapé IDPS atala musika atana pembeni ko loba na mara mboka nyoso ba olinga pe moi apport na yo na likambo amba ba IDPS ko mi problème na mamba ba lamuka parce que obige yesu jour muso azaki na ba disciple ba vana e batu ba yetelme belé bagi na nzala yesu aluki mapa na mbisi tant ba ye na ngo yesu abondeli batu ba liena bango ba sepeli so deuxième jour batu ba yesu pona cop yesu asonde mitema na bango abi bato ba laninga ka pona lipa na mbisi so ezala ite baninga ba yate et puis yesu abisi bango lia makila mbela nzoto batu belé ba osepela na sango jour o sango bazolo babolamu na bango so na lobi jour na bango IDPS na défendre Félix abia to mona na biso batu me oyo penza ndesango jour na ko loba mangambo la muka ya oyo penza bato la muka pe bakumisinga mais jour ko loba kaka analyse moko contraire na mangambo IDPS bato alobi joyo olobi pe na la muka ndenge moko mais ndenge na lobaki ngana camarade mutute sango amesana na mutute ngana za camarade vérité pour vérité yango ndekisi moto nyonso aza na vérité ngam nazokana ko décevoir na peuple ngana ko décevoir peuple le jour où peuple a kotika vérité nde jour akomona ngana combien de minae parce que ngana kuta na bato bana vérité makambo ezolo ngana IDPS malade ezali mais IDPS bazon ndima teke ba obela
OK, mobile azo traitement so azo reconnaître malade na. Lokola IDPS azo boya ka azo bela. Moi to pese traitement zate. Baba ndana biloko na bango, mais jour muta okufa ndete ko bimisa skoli comme to yisi bango moni, to bisa ko banda ko bela. Toujours ko ma paralysé. IDPS eza malade. Makambo eze belé zo tambola te. Yo so moni moto azali secrétaire général. Félix a commissionné président ya parti mais AI. Balobite kaza définitif non, azali AI. Mais moto azali AI a nommé secrétaire général. Non, usurpation à pouvoir à niveau mo ezala raté. Félix azolo belo côté baza kotala yango na yebite ndengeni bayo kanaka. Jama Kabound non, un super homme na niveau IDPS comme tu n'as pas idée. Heureusement ngana zaka Tshisekediste na zamuta IDPS ngana za Tshisekediste. Il y a un mot la papa les 29 pour corps les azonga batubele ba yebite mais nazo informé que corps goya les 29 nous autres papa goya et puis to organiser matanga mozole comme dans suka ils a presque fin prêt dotier gozonga ba obimisa nzoto après une semaine après donc début juin parce que boule penagi le 30 juin de to kunda papa profession bisoto lo baka kala bat bandimanga te mais ndeto ke ne bokeba le 30 juin ba ko kunda papa nzoto goya na ngode les 29 ba bombi mais un mois après le 30 juin jour ba kunda papa parce qu'on a obimisela bino ba image akala jour on a lo baka na IDPS liboso ba to kunda papa le 30 juin to zaka ntingi pululo sinon à ma parole total année okende IDPS ba comprendre que ce qui moto a commis élevé et alors avion na kilo na 16 kg mais soit avion du fait que les hommes étaient comme trop léger IDPS du fait que bazo matabaye ba que bazo comme pepele ba danger aux alamons et belle so ba prudente ba se conserver na bulamu na bango mais ils vont se détruire autrement. Voilà la situation de l'île. Olobi ba hamba okunda papa mais ba hamba okunda feu président Mobutu olobi la honte Mobutu si ba kunda na mabele to senga rapatriement accord Mobutu si ba kunda e ko pola pesa pola na e atikala mikuwa mais to senga andi rapatriement rapatriement il faut salama sur le plan historique et sengeli bazwa nzoto ya kondo Mobutu zonga malheureusement ya lumumba to tika lo mona ba pièce na ete so ezaki possible te ngonse ngape ya lumumba ya ba chombe bato bakufa libande sengeli baya donc ozong sa Mobutu apona ko retracer histoire eza normal obike mère namna ko zala ndoki mais faut beta lisolo ko mama na bino pourtant ba peso papier remplir ata na banque so combien mama te mongo kozwa te donc eza normal au-delà mabe ya Mobutu mais il a été président de la République et sengeli nzoto na epe zonga ya fait Tshisekedi eka ka pona ko retracer histoire bato muzo azomona mabe ba kundaka papa bo soto kundi papa parce que lo ni etika lisusu et donc ça suite deux aba bandi na Mobutu ba yo kunda papa ezaka pona ko batela histoire mais ko lo ba ke ba kundaka papa so ba kundi papa suka na ngwezani bakundi ka esili na vie comme normal boulevard du 30 juin to comme au sous la biso bandi misala eso sala embouteillage balobi mabumuna no esilité mais bozo bamba ka banzela kozongela misala na kati ya boulevard ezo pesa moi mbilinga okolo bani poto comme na suka bato bele bakufa na boulevard Lumumba wana ngasi pona okatsa eza mabe so bazui mesure préventive gouverner c'est prévoir ko tonga nzela on eza mabe te est-ce que ndengo nzawana so bozana matango olia te ozolia kaka ata bona bo yo kanaka loko bite loko na otonga ndaku na zumba na otonga ndaku sali bana bakanga sentir ba olia sute tinda ko osila ba problème social les amours problème social c'est un problème à long terme et un problème à l'obité ba obongisa ngo to ko sentir au moins sur le plan social Félix a un problème dans une année parce qu'il n'a pas s'il n'a pas une bonne politique ndete ko juger mais na babilo comme monsieur ezalipe o to ko kumisa ko tonga nzela je suis tout à fait d'accord kutu wana ba osaliza muke ba so de mutwana ya muke ngala oza pena nde banzela likolo ndenge na mona na Chine ndenge za na Dubai na mona na Dubai ndenge na mona pe na Afrique du Sud nazolinga pena nzela likolo eza pena ndenge mabe parce que mboka lokwa Kinshasa 14 millions d'habitants to ko za kana nzela na mukilité fo nzela c'est mabele fo nzela likolo fo nzela manyoso za opérationnel yango mona bat ba ovana nyoso ko tote mutake va na mbankana po bike so akotika na métro dans 40 minutes akoma koto asali musala et puis azongi nae mais soki ezozala ke mzele zaka ya likolo mboka na biso lokwa na Kinshasa po ke aéroport fo le kaka na mayanjili le jour ba buka po mayanjili to komi mboka mibale ce qui n'est pas bien donc coup de chapeau na chef de l'état na initiative bazwi ya kosala baso de mouton et ça nango normal mais basuka wana te batonga nde banzela nazo sepela na état de droit na liberté d'expression côté kuna mention à Félix spécial parce que même Fayulu bago motune ba jour après qui s'engage au Kenya puis ndem to bago motune ça dit po ba sambwisi protection à police na niveau moins impossible coup de chapeau na chef de l'état mais Félix a luka satisfaire union sauter à quoi ko sala union sauter il doit se choisir des domaines primordiaux où esengela se baser nango ce ka zo biloko misato asala ngo bien mais baso baka qui est derrière toi ezara na président voilà sortant ezara na sima makambo
Tisiko ata premier ministre ezara tâtonnement. Te Chibala auto démissionné lelo je confirme. Quand il sa vidéo lelo au moment où tu sale pour il a la tête parce que lobby premier ministre a kokoma déjà. Premier ministre a kobima parce que Bino Chibala auto déjà ko démissionné. Donc ce qui fait que place est vacante mais cause à la temps où laïté la démission est salami automatiquement il faut déjà ministre à Sika Kota donc à Kobimanae Kobim sa premier ministre ça bien mais pour quelle politique pour quelle fin Kabila est là qui à l'époque a 15 personnes peut mener curieusement bateau bazonga na gouvernement mais zaka bateau yo bauti na FCC Kabila zanga 15 personnes to suka na ngo wapi ndelo tozel. Merci to comme na biso na suka Israël Mutombo merci pour la information et puis actualité on va casser les biso na Kapashi TV ozaki na biso pe longo lilo basuka na ba nyonso ba ko s'abonner ah et puis ba kende ko s'abonner dans mon solo na politique numéro na ya téléphone et puis message na ba nyonso ba nandi biso Bosolo business yé ça l'affaire na yo na Bosolo business contacter biso za na poto lingelo konele kana Bosolo na politique Bosolo business ndenge na en Afrique du Sud bande ko nyonso bazawana ba bonga manaza ko ya to sana bango Bosolo business au-delà Bosolo na politique parce que capitaine l'équipe parotika la trésor kala fay nazo banga lisute ça dit na miboti ndenge na zabo atana za trop ba ibe moto lokwa trésor azana mwasi na bana yo gene bo yibe so ba bazora ba na basi na bana te bazaba irresponsable. C'est un garçon très sérieux. Mon indenge zabo so na simisi trésor mbongo na na confiance mingi par rapport à na simisi maman abotingai. Na lobite que maman ko iba mais na préféré ka trésor. Vous comprenez? Degré confiance toi na ngoya ngwana. C'est un garçon sérieux qui a fait un travail. Oyebi na ba église ko tikela mutu cher ezaka facilité. Oya okuta bandimino pe ka ndenge bazalaki. Mais il a fait ngana moni loko pe ça a été à part reconnaissance. Toza bato, toza na mabe mais to c'est supporté. Mais ce trésor a décidé ko kende. Et c'est normal. Bon, bah, ma kalabo moi, tout ça, on a bango soutien. Mais pour le moment, moi, je pense que Namoni Mabe n'a été jusque-là. C'est un garçon qui m'a prouvé du sérieux et on a soutenu sérieux dans l'ensemble de Maramdeng Ezali. Plus 243, 81, 355, 26, 32. Il y a un Bosolo na politique. Johan Maurice, Azaro Talabiso quelque part. Topesi Mbote Place Azali, fils à papa. Et puis Nabouaki aussi, la rose verte. Donc voilà. Place pour Zali, botombo la maboko pour Sangwa Zali. Nazongit, Nazali. Voilà. Merci, Tokobi Nasuka. Bon retour na Moïse Katumbi. Pour oser l'appeler sous l'actualité à Makasi. Biso toke lushite mais toke ya on a toza on a kaka tozaza on a penza Makasi. Tozo landelango. Merci na prise de vie Alain. Azaki on a pour na biso. Merci na Israël Mutombo. Malgré toye moi retard mais accordé biso interview. Poye à landelango nyonso. Ya Kapashi pe na Kapashi TV toza na elongo pour na actualité politique. Merci. Mbote na bato nyonso ba komi déjà kolandela Kapashi TV tozana moko ya tika biso pété akindana na biso partout tozala ki na airbag tozongi lisusu po to matisa lisusu Kapashi TV ya tika biso te bosolo na politique ezoki ne malamu Israël Mutombo moluba ya mwindu et bonne santé papa. Oui, merci beaucoup Cynthia Kapashi. Eza mikolo belé na bengi lisusu teleki na mwasi kitoko. Donc tout ça malam bosso na politique peso marché malam nazalaki na mboka te ça fait pratiquement 17 jours nazalaki libanda nazalaki na Chine nazalaki pour na kopema na nzoto moi moké mais en même temps ko tourner moi ba émission parce que bandeko baza na Chine bazalaki na ba problème ebelé. Alors ba problème où ezotungisa bango ba tiaki eliki ke na nzela na biso soki toye et ko salisa bango pour que mongongo na bango yokana na niveau ya ba autorité congolaise. Ndé tolongwaki depuis le 27 tokomaki kuna et puis les 13 tolongwaki kuna tozongi les 14 azabele bien à Kinshasa bosolo na politique ezotambola malamu parce que bosolo na politique eza famille lelo na ndenge bosolo na politique eza famille ezali yo bosolo na politique ata yo ko présentant ata moto musa ko présentant yango moni même na absence na ngai tanga nazalaki te ndeko trésor Kalafay assistant nanga principal yende moto présenté émission pendant 2 semaines et puis a assuré qu'il na niveau moins impossible et je pense que les communs de mortels ba CPL na musa munene ndeko trésor Kalafay salaki bien que ye azaka na makila sango akozala nkumu menzoto na ezaka sango ezalaki ye mokote basali on bandeko ba précieux toute l'équipe qui a travaillé je pense que bosolo na politique lelo service traiteur hymne national ezali solo mutu mokote bato nyonso batie maboko pour le moment toza ko sala musala nanu to komi tozo kanate mais toza peli so tozala gite Cynthia Kapashi na posa ya komona makila Congo web Cynthia Kapashi airbag. Cynthia Kapashi. Cynthia Kapashi.
malgré Kapashi motona lingeli ngite Mama machele motona lingeli ngite Makosena ngana seki mama kapotukola Okongenga lokola moya mbogwa Koko malanga j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo nakoma troublé lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien o trouble nga bongo. Non, est vrai.